Nene ya amemeli biso nouvelle mwasi ya Papi Mboma atrompa na ye Papi Mboma te. Yango nene ya azozwa makambo yango légère to ndenge nini. Mokolo mwasi eza Papi Mboma. Mais nene asali émission direct po aloba ke mwasi ya Papi Mboma atrompa na ye Papi Mboma te. Azoyebisa biso communauté tolimbisa ye. Pe alobi na Papi Mboma. Alobi même akobenga Papi Mboma. Basolola. Bandeko. Bongo makambo yango ndenge. Tosala sikoyo boye. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Tosala sikoyo mani atrompaki ne Papi Mboma te. Ndenge nene alobi. Bongo makambo ebimi ebele ke mani alobi boye. Papi Mboma azalaka boye. Papi Mboma akoma boye. Papi Mboma akipaka ete. Yango wana atrompe ye. Yango wana kuta trompe ete. Me yango wana atrompaka ye. Pendant 3 ans. Mutalobi yango mani no? Mwasi. Mais siko koma nene ya asala émission. Mwasi ya Papi Mboma atrompaki Papi Mboma te. Pazo yebisa Papi Mboma. Abakisi lisusu Papi Mboma kanisa mwasi no ndenge alingaka yo. Kanisa ba humiliation supporta. Nene ya auta kini kala mingi te soto bosani te. Ayebi kini bien no? Mwasa Papi Mboma ba humiliation nini azwa koleka batu musu bana Kisasa. Po na kati ya Kinshasa oya mona azwa eza humiliation te na baso bana Kinshasa. Même na poto eza humiliation te. Eza honte soni. Mobali na ye etolomo etambola bongo. Mais eza humiliation te. Ba humilie na nini. Mobali na ye etolomo emonani partout na image. Non, c'est la honte. Mais ce n'est pas l'humiliation. Faut que pesa la valeur na ba mo obo employé rabino batamayele. Humiliation ezelo kwa osakana te. Wane eza honte, eza soni, mais eza humiliation te. Eza bongo. Po soki mutaninga loba na Papi Mboma akoloba nete ke tu fais l'humiliation. Akoloba ne tu fais la honte. Ozosala soni. Siko ye mwasi na ye na likambo eleka wana ye tolomo akoloba na ye tu fais la honte. Soka ninga loba nete tu fais la honte akoloba tu es vraiment sans vergogne. Ozanga soni. Omoni ndenge eza. Mais humiliation te.
eza humiliation te. Et puis mwasi wana azaki na poto ye na mobali ne na Congo. Alors na mentalité oyo eza na Afrique eza neti mobali ne amati grade ata amati ne grade te alaki bongo. Bon nene ya na claircir bisika wana so po comprendre te je m'emballe misapi ya maboko na makambo wana na koko ambale loko mosusu te ka misapi ya maboko. Alors bandeko mwasi ya Papi Mboma basengeli ye pardon. Nene alobi Papi Mboma akanisa bolingo ndenge alingaki makasi. Soki totali bien totali ba image oyo bapostaka ya couple na bango na makambo basalaka tokepa na ti lokole totala bafoto ya ye na couple na bango tolongwe kuna tokei pa le King Fally Ipupa totala bafoto ya ye na couple na ye tolongwe kuna tokei pa Fabregas totala bafoto ya ye na couple na ye. En tout cas tokomona nde Papi Mboma alingaka mwasi ne makasi. Eza te mwasi moto alingaka Papi Mboma makasi. Mwasi akokolinga ne Papi Mboma me Papi Mboma moto alingaka mwasi ne makasi. Nalobi te ke po tomonaka na image azobenge chéri azopie ba bisou. Nalobi bongo te. Nalobi po mobali moko te oyo alingaka mwasi ne makasi te atakuta alingaka mwasi ne akende salaka bafoto na bavideo ndenge Papi Mboma asalaka na mwasi na ye. Mobali oyo asalaka makambo oyo Papi Mboma azosala na image pe bapostango seke alingaka mwasi na ye makasi sa mwasi na ye akovivre te. Ata Papi Mboma na minute azovivre ne bien eza bongo. Mwana mobali ko atasa na propre mwasi na ye. Ba mama soki mobali no amesala kokende na yo na bafeti alingako. Alimesala kokende no na bamatanga alingako makasi. Abulaka même pas que un jour bokokabwana. Yango bokendeke bafeti tout le temps, bokendeke bamatanga tout le temps, bongo. Soki pa tambulaka no asaka no ba course alingako. Makasi to alingako ka normal ou bien asalisaka ba course po belaka mokongo. To po oyebi kosomba biloko te, ba magasin wana oyebi te, to bokende sombaka na voiture ye moto akokopusa. To boza na bana mike. Bongo. Ou bien bomesana. Bando ozalaki na bana, bando oyebaki ba magasin te, banda bakiloko kakomema te, ale bomesana bokendeki. Sino te soki penza makambo wana te, donc alingako makasi. Tout d'abord so oza na mobali alingako, me nazoloba Papi Mboma alingaka mwasi ne makasi koleka na ti lokole ndenge alingaka mwasi na ye. Pe Papi Mboma akontaka lisusu te akobala. Yango apresentaka ye partout. Bafoto oyo ebimaka bongo mobali moko ta kosalaka ngo. Bino boza basi bozolandanga.
bozala mibali pe na bandako. Bandako sala snipe na mobali na yo, bo bando poste. Pokutu ye akolingo sala na yo te. Papi Mboma asalaka na mwasi na ye mutakanga kango. Me ye akolingo sala na yo te. Me yo banda sala na ye o poste. Sobo banda guerre te mikolo. Et tant qu'alinga koya, mais bon. Biseko komona, mobali lo alinga ko, mais na ba limite. Siko Papi Mboma, nene alobi, mwasa Papi Mboma, mutalinga, Papi Mboma makasi. Mais non. Mwasi oya linga mobali ne makasi, eloko aliboso salaka, a déconnecté. Wane eza clair et net. Mwasi nyonso oya dekonaka. Azana mobali ne elakisi te alinga mobali ne makasi. Elakisi kaka alinga mobali ne esili. Elakisi pete bisika dekone alinga mutu wana makasi. Elakisi kaka alingi pe mutu wana. Bongo. Donc mwasi moko alingaka ne mibali to misatu na mbala moko. Ndenge pesa na mibali alingaka ne mibali basi misatu mibale mine na mbala moko. Asali ne pe 10 ans na 4 basi. Ibala bongo bazali. Siko Papi Mboma atazwaka ba makangu. Me kosalaka ba snipe na mwasi na ye. Kopostaka bongo. Ye moko pa filmaka. Muso atiki bato ba filme. Koposte na koposte. Mibali bandeko nanga basalaka ngo te. Ata na lobi te bo kontrole ba couple na bino, ya bandeko na bino, ya ba camarade na bino, ya papa pasteur na mama pasteur, bo kontrole bokomona makambo na zoloba. Eza bongo. Ale neneya, soko ningo loba na Papi Mboma, mwasi na lingake makasi, Papi Mboma ayebi mwasi ne alingake. Ayebi pe mwasi ne azana besoin na ye. Ayebi pe mwasi na ye azana posa te aroba la deuxième fois. Ayebi pe mwasi na ye azana posa te atika la femme seule. Ayebi pe mwasi na ye azana posa te abota bana papa. Wana Papi Mboma ayebi yango. Mais mwasi ne alingake makasi, non. Papi Mboma akondimo te, nga papa robope na kondimo te. Pourquoi? A déconné. A déconné kututekaki na kwiti. Tombala moko. Mais abimaka na ye. Pendant 3 ans. C'est quoi asengi pardon selon yo? Soka asengi pardon. Eloko aliboso alinga kosala. A continuer koloba ndenge babimaka na Joël. Mais ye asengi pardon. Selon yo neneya. Alobi a atika ne kobima na Joël te. Makambo wana asala kaka ba communication bana ko solola kokuta na Joël po kaka cha mobali ne jaloux. Neneya sekana no muke place wana ko nga moyena seke yate po sa ko seke sili. Donc ye pona ko cha Papi Mboma jaloux fatambula na Joël. Tala neneya yo ndengo zawane osana kope na yo to makangu to nani ko bulaka na oteko soko sali kambo ngo che jaloux. Non, yo te muto ka jalousie wana
ye mutu akoyoka jalousie. Nenea, tosala neti nga naza mobali na yo, to kope na yo. Sikoyo kotianga jaloux na nini? Or telema na garçon mona kwe nga na jaloux. Ou bien so nga na moni yo, bo telema na mulili na garçon moko na bengi yo Nenea. Oye, na koti na voiture na siliki. Sima nango yo koloba. Robot na meko telema ka na garçon wana na tala. Yo ka ndenga silika oki jaloux. Non. Ke baka na bana mibali. Bana mibali basana o babengaka jalousie na kotiaki dire. Kotiaki dire eza jalousie. Eza jalousie te. Alinga tia dire ke yende mukolo yo. Yango abengi yo atiki mubali wana asiliki abombe aga kitisio po mona ye aza yuma te. Mais jalousie te. Qui dire keba kobenga keloko babengi jalousie na qui dire eza pensa différent. Eza différent. Yango tomonaka basi ebele bakabwana mobali alobi banda na boya ye alandanga kaka. Bamisu balobaka ndenga za wana ata tosali 5 ans tomonanaka te. Tokabwana soki na lobi na ye lelo tosonga na koya mbangu amonanga kaka. Yango basi ebele balotaka bongo. Or ke mobali ata omona azosolisa yo ata omona olingi bozongana azosalaka mpo na yo te. Azosala po azomanke cuisinier na ndako. Azomanke femme de ménage. Likolo nango azomanke magoda ya moins cher. Yo fele to ya moins cher. Bandeko, eza injire te eza vérité. Yo kanisa bien. Siko mobali oyo lobi akei soko lobi osonga kozonga azolanda yo. Sikoyo azwaka mwasi alekio na kitoko, alekio na makambo tu, azolongole basapatu, yazobanga kaka mwasi wana sukulaka ye asalaka makambo tu atie na ndako. Akotia soka rien. Alors soka lingaka soka yoka posa na yo ata mwasi muso abimi akokende te akolanda kaka yo. Wana règle numéro 1. Sikoyo so bozongani o basalaka kwenda votuka. Mibali yango basalaka nini? Bashanzaka makambo te. Bashanzaka te. So bashanzaka te. Alors azaka pena alula ko ndenge yo kanisaki te. Donc kokende yo kokende surtout na poto eloko liboso ko manke azomona manke ndako so batie libanda epesa akanda. Deuxième fois kende musala face à la démarche et aux temps akoki pe kobebisa mbongo na bavoka yo avoka ofele epesa asokanda. Alors soka zonga na yo bolingo te a éviter kaka wana azwa ndako mosusu azanga cuisinier azanga femme de ménage likolo nango magoda yo fele to ya moins cher. Nenea oyoki no? Bon toke na Papi Mboma. Papi Mboma na mani wana ata na yebi bango te. Ata na yebi viba amenaka te na couple. Papi Mboma bel et bien apesaka mwasi wana valeur. Alingaka mwasi wana. Nga naza mobali nazalaka na mibali na yokaka ba témoignage ya mibali na ba o baza na couple. Totonga basi na bango.
mwasi penza ke buke ali esili atoke tongai akofinga pe mwasi na sake mwasi asala eloko donc nayebi mibali ebele ndenge bafonctionnaka ya bekolo tu alors soki nalobi no papi mboma ye nde moto alingaka mwasi na ye koleka ndimelanga mwasi na ye alingaka papi mboma me makasi ndenge olobi te po adekone mwasi oyo yo alingaka mobali ne makasi impossible à déconner impossible soka déconner même ikuta yaki viol aza capable asala 3 mois ya cauchemar alelaka kaka mais mani ye chaque occasion ayokaka elengi oh elengi amataka na mpunda ayokaka bilengi amataka na mpunda nani mani oui alors neneya mani akoki kosala boye soki ayi kosenga pardon alobi papi mboma pardon na biso communauté te na biso communauté neti nga papa robo soki ayi kosenga pardon mpa na nga mpo na makambo tomonaki na compte ya communauté nga papa robo etali nga na nini tout d'abord nakangelaki ekanda te nakangela ekanda okoloka ndenge nini nakoki kokangela ekanda soki nakoki ke mani asopi nguba mama moko babambi nzete na kingo mama wana vimbi akoti hôpital na nga nakangela ekanda me mani adekone kodekone yango abambi mutu masheti te bakaboli bilengi bayoki bilengi oh bilengi siko nga papa robo nakende kangela mutu ayoki bilengi kanda okoloka te nga naza na kanda yaza na bilengi non ça ce n'est pas moi mani bisiko za ataku tolali na mbwa na okangelo kanda te nga kutosenga pardon te soko yokaka bilengi na bambwa wana kaka yo oyoki elengi no me nga moto ayoki elengi nakende kangele kanda non chaque fois nazokanga kanda ye kuna azokanisaka bilengi wana bilengi ezoyaka baposa non alors bandeko nene ya kelokelo mutu oyo mani asengi pardon papi mboma wana sava akosenga pardon me nde fo loba tina asengi pardon en plus à détail fo loba papi mboma oyebi ke na trompa yo na Joël papi mboma koloba yango nayebi nasengi pardon mpo na wana ebongi na biso ndenge ezalaki abando beta badetail soki abeti badetail complet papi mboma kolimbisa ye nenea c'est vrai yo koloba te badetail wana kobeta te ekosala so pasi non nenea yo soki oza mwasi na nga soki otrompe nga obeteli nga badetail ndenge ezalaki na ndenge bokendaki na ndenge balembolaki yo litoi nga na kolimbiso komi ekotrouble nga te nakotala kaka plaisir yo osalaki nakoyoka kaka mpo yosenga pardon nalimbisi yo mpo ozali se olobi verité mpo soki nalimbisi yo te soki etrouble nga seke na misali mabe mpo yo ozobetela nga lisolo oyo oyoki bilengi
alors ngana koko lingate na yo kama be na koncha bilengi na yo yoki bilengi rien ato le besoin moi sinanga tout d'abord obota mananga obota mananga te tolingana kina ina neta yo bimana libon te tolingani soko kise 18 ans alors donc tolingano za déjà mukolo uti panabino espesa la na kaka mama no pesa papa no pesa ba camarade no pe baza nzoto pe ya yo et ça la ngari et ko déranger nga ah oui na koko yoka mawa oui mais souci non kanda non ko regretter ah oui na regretter ça dépend modèle à regretter en paix neneya nazolo bano vérité nazolo bano vérité baseni mususu esalamaka na bacouple eza makambo bazosalela kaka seni mpo basala kaka to mpo na miso ya bato me na mitema eza bongo te mpo bato ebele na makambo etali couple batalaka mokili batalaka bango te na peso exemple mosusu neneya awawa tolanda yango mpe na internet na YouTube mpe na baémission okoyoka moto alobi boye yo mosala na yo kobima na basi ya bato toka yango to kobima na mibali ya bato me zela mokolo bakozwa mobali na yo tanga kobima na mwasi babimi na ye na mwasi mosusu bakangi ne foto ya mutakala babwaki toka yango tokomona yo mwasi okosala ndenge nini ou bien balobi na mobali yo omesana kobima na basi ya bato mokolo bakobima na mwasi na yo bafilme ye babwaki ye na internet tokomona ndenge okosuka toyoka yango neneya oyokaka yango no oyokaka yango très bien kanga bisika wana yoka siko ona koloba no memi bato balobi ndenge wana balobi na mobali oyo abimaka na basi mokolo mwasi na ye sikoyo bakobima na ye babwaki mutakala mobali wana kokrake balobi bongo mwasi oyo mpe abimaka na mibali mosusu mokolo bakobima na mobali na ye babwaki mutakala na internet mwasi wana kokrake balobi bongo tokende sikoyo na mibali mobali balobi akokrake mpo mwasi na ye mutakala ekomotambola na internet balobaka yango tolandaka yango mais pourquoi sikoyo mobali kako bazoloba soki aboyani na mwasi na ye mutakala moko ebimi na internet balobaka mobali wana moto abimisi yango elakisini mpo mobali wana soki mwasi wana mutakala ebimi na internet akokrake sikoyo aboyani na mwasi na ye baza na bango mpe ntango mosusu na problème te kaka problème akokabwana me mutakala ebimi balobi ye me koma moto akokrake mpo mutakala mwasi na ye soki ebimi na internet nsima nango ye moko akobwaka okomprendre neneya makambo oyo olobaka yango wana te esalamaka makambo oyo bolobaka yango wana te esalamaka ale basi mosusu ekomaka makangu na ye abwaki video asiliki tosote wana mpo nene apozo comprendre na yo te tokende sikoyo na papi mboma toujours papi mboma ndenge aza wanako soki alimbisi mwasi oyoyo
Moutaza na problème eza mwasi. Po mwasi oyoyo. O déconné na mobali mususu pendant 3 ans. Zalana na soucia vie na yoko. Koma okozonga na mobali oyo o trompaye na mobali mususu pendant 3 ans. Kasi mobali wana ibikaka o tromper susu. Po eza vie na yo. Siko mobali yango yaza na posa te tromper neti Papi Mboma. Aza na posa te aza na mwasi oya trompaka. Yango apresentaka ye na miso ya bato. Po na ndimi na nga te Papi Mboma. Soko ayeba ike mwasi na ye atrompaka. Mwasi na aza mobulu. Papi Mboma abandosa ne basina ipe wana. Po abandomona ke nga nazo dondo ne na basina ipe. Kuna mibali mususu balala ke R2. Akomona bongo. To ye mutalala la mibali. Ça dépend kaka. Ah oui. Po ta mususu mani ye mutalala la bango. Ba Joël wala. Ou bien Joël mutalala ke. On sait jamais. To balala na. Ça dépend kaka. Yangwana neneya. Mani atikane kosenga pardon. Azalaki na risque a gagner te baboyani. Tout d'abord, azala musala na ye non? A continuer musala na ye. Joël pazaneka wana. Lokola alobi na Joël babima te. Mwasi na ya Joël pa lobi bon babima na bango te. Alors, azakut une occasion bien ya profiter. A continuer kobima na Joël. Baba ndokanisa kaka. Babimaka te. Ekomaka kindeko. Ba cousine. Cousin. Ah, neneya. Yope kalawana. L'acceptation ta fiancé à ta père. Hein? Tala ba Maria Tumba. Hein? Azo l'acceptation. Moutouna déjà. Ata bazana nou fiancé mazolex. Na lobi te olanda la baronne. Mais na lobi la kisana nene ya yomoko. Na Congo kuna olaxeke lote. Siko kuna na Dubai la kisa. Na ibi pendengo zawana nene ya. O linga ili boso sibo kabwani. Yango YouTube ozo salela te. Ezate yo tiki YouTube no. Ezande wana bokabwani. Okomi na mususu. Mususu ango nani? Mundibu. Serlakien. Nene ya. Tolo belepe ya yote. Mani kuna. Ya ukakane bilengia. Ata na moma oyo. Papi Mboma kei. Me yazo zwane kaka. Basala maonga. Batonto wana ya discrète. Boyo kansi Mani Mboma. Yoku tozo benge nani. Mani Lola. Salongoli koma Papi Mboma. Azape presse. Papi Mboma. Nzoka madame no salongoli kombo deja. Bon, ezape bien. Makamuso ezokende rapide boy. Eza bien pour na deux côtés. Baboya na rapide. Batumuso ba remplacer pe rapide. Neti Papi Mboma. Ndenga zawana. Awoka nganani. Papi Mboma. Papi Mboma linga basi ya mwindu. Siko na basi ya mwindu awoka nganani. Namoni Grosse Molire. Grosse Molire. Belle vie.
Belle vie par bois noir, non? Ba bois noir balé belé ba comédienne, ya ba chroniqueuse, bois noir musona. Jolicia Sampo yesa balaki. Yete nani? Ba bois noir balé belé. Manique de John, te Manique de John na Papi Mboma. E simbate. Papi Mboma lingi mwasi moko discrète, calme. Grosse molire. Grosse molire, ouais. Grosse molire, elle est discrète. A bomba basekelawa. A bomba makambo awa. Paibo bongo la makambo. Nenga bongo la yena Roger Ngando. E koma pe babimana bango pete. Kende bongo. A bongo li yena Dadi Mola. Ba chikala pe bimate niko pesa na mbote. E kepe bongo. Grosse molire ndewi. Na Papi Mboma e Osimba. Bon. Na évité so e Osimba. Ou bien Nene ya ye moko na Papi Mboma. Ah oui? Nene ya. Ordien yo ya kosengelaka Mani Lola. Lola mwana. Pardon. Mais pourquoi pas okota dossier moko? Eh. Tala ba Nene ya kobuka noy. Osolo ba pe kobenga Papi Mboma posengela Mani Lola pardon. Benga Papi Mboma kota dossier. Eh. Yoko chali toite. Oebo chali toite. Buka nagako. Chali toi. Nenea. Oebi ke yozala ba charme. Osaka frenzele. Yola nakaneti batolo ba fingako. O mabele no solo. Non. Bango ba basi. Ngana ya mobali. Nene ozala ba charme. Wape kitoko. Papi Mboma. Yo. Enta. Koleka kutu grosse molire. Yo na Papi Mboma enta. Ne Stefano. Papi Mboma kosepela. Ako adopte mbala moko. Mwana loba déjà français. Mwana mo mayele. Donc Papi Mboma akosepela. Na yo. Makambo ya bien. Na Noela akobeto susute. Akobosana. Akolongola ba zero na sima. Na mbongo wana. Ekotikala $100. $100 ofuta no mbala mono. Nene ya koyana makambo Mani Lola te. Asengane su pardon te atika na ye. Azali mwase kobo. Soki pe babiki siye. Bazongi ndako moko na Papi Mboma. Waneza malheur. Pona ye. Po tout d'abord, Papi Mboma. A opese bolingo alingo apesa gede. Po wane automatique. Ba regla kango te. Ba regla kango te. Nenea. Esa bongo. Ata yoza mwasi. Soki olula ki mobali. Ne di papa ne Stefano. Ava bobote Stefano tango olula ki ye. Tango bolingana ki. Na makamba lobaki no ti bobota ki. Lelo ya koma kuna yo komi koto. Soko ye awa na poto. Soki siko papa ne Stefano na Afrique. Alobino bozongana. Aya bovano na poto. Oyebike obano raisonner. Po soko tiki ya bokomi ndako moko. Ato lingi ye. Me obano mona ye. Na bolingo aliboso te. Okomona ye na bolingo. Ya makambo ya sali yo tango bokabwanaki. Okomoni na caractère mususu. O comprendre non? O comprendre kaka te. Bon, toki net nani. Toluka ba exemple. Oyo eza na internet.
te toke nega ya Papi Mboma ye moko na Mani toyoki ya Mani alobi Papi Mboma azaka moto nsima toyoki alobi Papi Mboma abima na bakovo bakombo ebele toyoki alobi Papi Mboma simba keta sali boy. Bon, siko soka sengi pardon. Papi Mboma limbisie, d'après yo. Papi Mboma lobi bon, na bosani makambo elekaki. Na bikisie. Na kangi ma misu na makambo tu. Na bikisie. D'après yo. Papi Mboma tanga bano vivre na Mani na ndaku moko. Abano moneni tamona ke liboso. Te. Pweso automatique. Potangwa lingaki Mani Lola oyo zobenga Lola. Mani Lola wana alobaka teke Papi Mboma aza muta nsima. To akoselaki makambo te. Ayebaki eke Mani nanga aza mwana malamu akoselaka bato makambo te alingi nga boye. Mais sikoyo akomi Mani oyo akoko trompe pendant 3 ans aliaka no amelaka na yo asekaka na yo. Akomi Mani oyo yo soko kangie na faute avancenga pardon akoseli yo so makambo na internet asambwisi yo nsima nango ayekosengo pardon. Do akomi Mani Lola ya modele bongo. Do Papi Mboma ata basangisi ba prophète ya Congo ba prier pa na bango abikisi ye akomona ye ndenga monaki ye liboso te. Donc elakisi batikali na bango so mwasi na mobali te. Eloko Mani Lola kokosala eya boye. Aloba na Papi Mboma soki moye ezali bakoma akoma nani? Tiza ya Papi Mboma. Tiza. Akoma tiza. Wana Papi Mboma ako raisonner. Okoma tiza nanga. Tiza. Papi Mboma kotala sikoyo. Nako bénéficier na ye na nini na kitiza. Soki Papi Mboma alela nzoto akoloba bon. Akoma tiza nanga soko ye tosololi muke na pesi magoda. Tosepeli simake na ye ngape na tikala oyanga. On doit bénéficier de quelque chose na kitiza. Kitiza ekoko simba. Mais copine pe ko simba te. C'est tout relation sérieuse. Ah! Wana kutuko mekate. Ogi nenea. Nalo basusu neti ngana yo nenea. Yo oza mwasi nanga. To bala na tusala mariage. To kabwani. Yo lingi to zonga nanga na boy. Mais soko lobi nanga Robs tala na ndimi nde to boyani. Mais na lingi nazala tiza ya yo. Siko nga Robs na kotala. Natali tolo nenea. Natali tango bina kanengo ningana. Nalobi okay. Ata na kobana mwasi mususu. Mena nasu na magoda kote oyo. Yo fele. Nana tiza. Siko tiza ngo. Azala lisusu madame nanga. Do ex a komi tiza. Esala kamwe lengi. Bolimbisa ngai. Bana basi oyo. Bolala kana ba ex na bino. Nalobi teke boa ba tiza ba ex na bino. Nalobi kaka bolimbisa ngai. Nga nazo solola na nenea. Nenea comprendre no? Kanisa sikoyo. Yo oza madame nanga. Ndenge Papi Mboma na Mani.
tosalino 4 ans tokabwani yo bimi na Joël 3 ans oye tozongana nga na boyi yo lobi na nga bon vaut mieux tozala batiza tonga moko na ebisio nene ya libala mobulu mais ozala tiza nanga wana eza pe bien bon bénéfice pona yo te nene ya bénéfice pona ngai ah oui parce que magoda bien estiré yo fele en plus si na guta na yebi yo nengoza donc oza mwa matabisi dépannage ndenge papi mboma akokosala na mani lola akokozwa itiza ata mokili elobi ke o bazongana tomonaka ye na ye mais il s'agit papi mboma na ndako na ye mani na ndako na ye papi mboma na vi na ye aza na ntina koyoka mokili te ye kaka fo ayeba naza na tiza na nga propre ex na nga ye wana tiza na nga bandeko mibali oyo bozolanda nga soki bobimaka na ba ex na bino bokontinue bon bokontinue so ekendeke bien parce que aza tiza na do magoda yo fele eza matabisa mwagoda atozana na mwasi mosusu atoza na kopine mosusu mende ezalaka mayele tiza wana ayebi yo bien yo zwaka magoda na likambo moko lingi bozalaka ne mingi te na mokuse so boza na ye kaka magoda makambo ya koloba nyonso yokango kaka ekoti ebimi yo zalaka apresse après magoda po omona na mokolo mosusu neneya soko bengi papi mboma yo tia litoi na konti na yo yo moko bongi na papi mboma neneya kobukana te papi mboma na moma oyo aza libre tika no kokotele mani lola soka te kombango aweleli mbango kolongola mboma atie lola eza paradis lola eza bilengi donc azo basé toujours na bilengi azwa pas Joël azwa pas mosusu ya bato toyebi te voire même semaine au même azwi siko neneya yokende ezala na place na ye mama ah neneya bino basi boza ndenge nini ko occasion epesameli yo otia papi mboma litoi manisa longo de akoma mboma yo koma nene ya mboma mboma pe eza kuna ya kitoko mpona magoda balobaka mpenza vanda ya mutu Bordeaux alors neneya lokolo oza na nimero ya papi mboma tia litoi na yo Dubai bajournaliste balela Dubai na ndenge akosakana te obanda mbona papi mboma awande passe semaine kuna donc soki azwi avion kaka ake Congo asala émission donc yo na ye na Dubai voir keba même akokomemo awa na poto papi mboma mpe ayine poto libela akomi journaliste ya poto ado yuwe neneya moma yango oyo mobali lokola papi mboma na mopanzi na yo te bokosala couple moko ya eleki ya mani lola neneya
ba photo oyo zocha otozocha biso nyonso na profil ya Mani Lola ya kalati filtré somoni Mani Lola ya sikoyo na zolo mulai Mani Lola limbisanga zolo ya naona problème te na bongisana Nenea tala ba photo ya Mani Lola ya sikoyo Papi Mboma ba photo ya sikoyo azana mandefu ya pembe Papi Mboma ba photo ya sikoyo aye munene abimi mwa muke libumu me Mani Lola ba photo ya siko somoni yango ya mwana ndenge baboyani kaka na Papi Mboma fa bondela kaka po mibali oyo bakolinga tour oyo na Joel mpe bakoboyana po Joel ntango azobima na Mani Lola ye aza komona azobima na Mani Lola te aza komona azobima na Mani Mboma aza kobima ne po akoma mwasi ya Papi Mboma mbele sa bosana ekala soka balaki shege to soka balaki mutawewa me awa bakabwani na Papi Mboma bakobima soso na Joel bakobima soso te esili tala bien bafoto na mikolo na video yo moko komona Papi Mboma ezosimba so te couple na bango na image Papi Mboma ezosimba na yo Nenea yo na Papi Mboma un temps benga ye bota courage chalitoyi oui en plus yo za mwana muke Papi Mboma leki yo na 15 ans na 15 ans koto te na 18 ans tala ba âge oyo Papi Mboma alekeli yo aleki yo na 18 ans d'âge ekozala koto 22 ans aleki yo na ba âge ebele sikoyo Nenea na ba charme oyo dégajaka oyebi koza charmante oza penza charmante oza pe na bois noir mwa kitoko sikoyo Papi Mboma alela ba bois noir aboya tambulaka na nzela batunaka ye mwasi no pembe mwana no mwindu makasi ndengeni yalingi ntango baotambola mwana mwindu batali papa batali mama balobi wi oyo aza mwana na bino ADN bobosana ngo na mokili oyo bokokosala yango jamais yango wana Nenea koya na yo te Mani Lola asengi pardon na communauté asengi pardon na Papi Mboma asengi pardon non a continuer vie na ye a continuer musala na ye en plus modèle akomi ba Malien na ba Sénégalais ba wele pas d'étranger libala sur deuxième voile rolata so alati voile te alatata voile wa ba musulman wana kute bongisa so makasi asali pe ka kitoko ali mabe te mais nazoloba par rapport à yo na Nenea na Mani Lola yo leki donc Nenea kotsa dossier Papi Mboma akoluka pa mosusu te po ayebi yo Nenea Papi Mboma ayebi yo non ah oui boyebani ayebi yo donc yo na ye kitoko benga ye
Mani Lola ta sengi pardon ndenge nini ata balimbisi ye ata bakomi ndako moko na Papi Mboma eloko babengi bolingo pa na bango echange modèle so bazongani elakisi bolingo ya lino po mutu okabwani na mutu soko ozongani naye bolingo ezali mais problème nde eza wana eza bolingo ndenge ezalaki te liboso ekomi bolingo mosusu ata mani asali ndenge to alakisaka azaka fidèle bolingo ekomi mosusu ata Mani Lola alinga alakisa ndenge nini ye akomomema Papi Mboma na Chipoi pamba bolingo etika lisusu ndenge ezalaki te mwasi oyo alingaka mobali na ye adekonaka jamais jamais de la vie oyo alingaka mobali ne makasi nazoloba nalobi teke oyo adekonaka alingaka mobali ne makasi alingaka mobali ne te bo soko dekonaka olingaka no mobali na yo me makasi te operte ye po soko ozodekone na mobali no elakisi olingake me ondimi oriske oyo ekoya iya so bokabwani okoregrete me bon bokabwana kaka molingaka no ye eza bongo sikoyo mwasi oyo adekonaka te alingaka mwasi mobali ne makasi po mwasi tu akutana na tentation mwasi tu balingaki na nzela ozala ndenge nini kitoko to mabe mokuse to molai handicapé to condition physique kitoko face ya mibali to face ya basi mwasi tu balingaki kaka ato bali baderangeaki kaka ato boti bana 5 balandaka bango kaka yango wana mwasi oyo adekona te yende alingaka mobali ne makasi ya kosakana te alors Mani non neneya Mani non ata kuto lobi ke o alobi makambo wana asalaki kosololaka na Joël kokutanaka na bamessage ezalaki mpo ayokisaka mobali ne jaloux alors aza mwasi te babenga yango mpe kodekone kodekone ebandi kaka te na kosanisa nzoto kodekone ebandi kaka nga neneya na bali yo okomi mwasi na nga babengi yo na Papi Mboma alobi na yo chaque mercredi tokutanaka bisika boye me koyebisa robo te yo po bombi bokutanaka ata bosangisi nzoto te ntango bokutanaka kuna okosaka ngai donc odekone a partir ya kokutana na wana bokoki mpe kobeta magoda donc kodekone ebandi ozokosanga ozokende na mutu mosusu alors Mani Lola soki asengi pardon alobi oyo asalaki ezalaki kaka po ayokisa Papi Mboma jalousie alors adekonaki kaka mais bon nga naza Papi Mboma te nga aza Papi Robo Papa Robo wana Papi Mboma mutu akozela yango eza makambo na bango bolingo ya batu bango moko bakolo bolingo bakozere bolingo na bango basentima na bango bango moko bakozere yango ngai etalinga neloko moko te kanda pe nakangeli Mani Lola te pamba te ayokaki bilengi
amataka na mpunda ayokaka bilengi, amataka na mpunda kichi ayokaka bilengi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille de Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille de Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille de Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.